Mbote na bino bande batali arrête babone na nga nyonso mikolo na ya sika bambote na bino tozali bien. Awa ngayo naza na cuisine, naza na tongo nazo kalinga soso. En tout cas soso na ngai na kalinga ngo kitoko couleur kitoko penza. Tala ndenge zo kalingama rouge. Eza te ozo kalinga soso ezala pembe. Epesa ka esthétique te pesa pe appétit. Ezala nyama kotumba nyama ko kalinga il faut ezala kala mwa couleur moko ya rouge na tie oga na batu nyonso yebi oga na Australia na yebi te batu mosusu ba yebi oga mais partie ya batu ba yebi oga Australie penza biloko ekota mingi te ala la sebino gusko ya elengi o wana eza ya poisson batu ya Europe batakinisa bo bagu oyo mais biso en Australie biloko ekota pasi na kenda ko découvrir yango na mosusu mwana otaki nango na France. En tout cas, nga nazo utiliser so olamba mbiso kalinga mbisa pembe nyama pembe so pembe pesa esthétique o aja o pe epesa biloko rouge o nde mwana yaka nango o muswande mona na ka Australie mais aje mona na ka te oga o nde mona na ka en Australie wa koza nango besoin benga ngai na la kisaba na ko kalinga kepe biloko ezala rouge nyama ezala rouge bwe bandeko o ko servir batu so ko kalinga pembe na likolo mais ça ka bien te rouge on ya tira ke pesa na appétit ya kolia taninge bimi rouge gukaka tane bimi rouge to tiba biloko ebelete ko sangisa biloko ebele ko bebisa na guya soso comme na lengali batali bete comme na lenga mbisi o tiba biloko no muke esthétique tandenge zo ma couleur yo moko tala ya mwasi o kolia kitoko pesi papa tabana ba kolia fufu bien tokos tala ndenge bimi couleur eza pembe te bozata na ba fête boko tumbela kablo batu biloko pembe banyama pembe te bochaka ba biloko ba spice mingi te ba gumi te bochaka eloko eko présenter oza présentable muta ko kolia na mesa zo bende tamta otaka na mesa bwaki misu ayoki penser a tirer yenetiema tala couleur a soso bandeko kitoko yokaka pembe tangausi na la kisike nga avana kalinga eloko atana mafuta kana bwaka katangausi po tangausi ezomsaka mafuta sika ndipo mwenye tina tie tangausi tala soso kitoko tangausi wana avant olamba ndeto zaka vato kalinga eloko to chaka matungulu eziki na kati mafuta olumisi po elongola zei ndesiko na chaki pe tangausi na soko sala mafuta te olingo sala mafuta tia tangausi neti ngana sakina mafuta te na zana ta oke na shop te pona oke musala ndebo moni na chaki tangausi po ezonsa mafuta le ngai susu pembe bandeko botaka boko tabomi abonné na Kilumbu Shembo TV masolo ezawo tala soso ango bandeko esthétique atala musika yo mwa soso tala ozo kapetu zo bataya arrêter tindela na téléphone tokos bandeko be bakosaka ba esthétique a biloko botaka ba biloko mingi te zo mpesa ba mibali ezo bebisa mibali zo mpesa so ba malade oga yango wana soko sana ngo bezo o eza na Australie benganga na collection ko kasoni te poto tanga kapso so toza ko yekola po chaka biloko mwa rouge o ya mbisi po soko sana ngo besoin elengi wana o bakomi elengi benganga pona ko chaka na mbisi nezaka pembe te zaka na mwa kala mwa couleur ndenge babengi na anglais ba mwa soko tabomi abonné botika ngai te ngapena kotika bino te bokozwa retour na pete oye mona na kamini na Europe to na Kinshasa awa te o mususu ande na okola sabino en tout cas boko tabomi abonné merci na boso mi abonaki surtout bana Kinshasa na pesi bino merci mingi bana France merci mingi tane na zo kata ngapelo ko soirée to kozika ezaki moto ndebo mwana zokosa koyemba ko ezalaki moto esunga na munoko mena beti kara ndenge za video kaka na beti kara bayo alingi bino boso wa bisou